matanga na ville à Kinshasa. Matanga ya kosakana te. Je donne le message comme un prophète des nations. Comme un prophète des nations. Je demande à Dieu, mais matango eza nini? Le Seigneur me dit tala na moni nzamba fongolinga miso na monde ba comédien. Et je vois na monde ba comédien lorsque je suis en train de voir na zomo ne lungia mutute mais na moni cercueil batu bazolela bazomema comédien na mort. Mais je vois les comédiens c'est un nom. Parce que nzoto nanu ya ye moko comédien eza bien te. Azaka na maladie moko na kati ya nzoto ne mais maladie wana nzamba azotalisa ngeza maladie ya diabète. Je vois et cette vision bokata partir botine de la mukolo nango. Je vois dans mon esprit na moni vide de loin. Je vois dans mon esprit na moni vide de loin. On est à deuxième message. Je parle comme un prophète de nation. Le Seigneur me dit ceci. Et puis le comédien que le Seigneur me révèle na o bazoboa que la maladie, je vois na somona moi Simon kwa tereme apesi mukongo. Et l'esprit de Dieu est en train de me dire c'est sa femme qui est à la base la maladie o bazali ko boa kele parce que l'objectif est qu'il kufa. Frère vit de loin, c'est ton temps que le Seigneur est en train de te visiter. Il y a un complot qui s'est fait depuis longtemps. Merci Jésus. Le Seigneur est en train de me dire qu'il faut prier beaucoup. Si tu es en vie même jusqu'aujourd'hui, parce que je vois dans ta famille, il y a quelqu'un, souvent il prie beaucoup pour toi. Et puis na maladie musuna eko mona na vision babwa kelie na moni memi na katia kufa. Au moment où je parle, et cette maladie là est japonais me mona liwa. Mais le Seigneur me dit tu ne mourras pas. Parce que le Seigneur m'a dit tu ne mourras pas. Il va confondre tes ennemis. Et ce sont des ennemis qui ne sont pas loin de toi. Nzamba Zebisanga, à cause ya bosi, on Nzamba comme pesaye et créer jalousie moko na niveau monde à ténèbres. La jalousie est venue par rapport aux biens matériels que le Seigneur vient de te donner. Je vois il y a de biens matériels, je vois de parcelles, je vois de vêtements, je vois des relations. À cause de tout ça, il y a eu un complot qui s'est fait depuis longtemps. Le Seigneur m'a fait voir, j'ai vu dans mon esprit matanga na ville à Kinshasa. Matanga ya kosakana te. Mbote bandiyam de GDTV mafuta sikizalinga mino la grande dame nzamba mona papa mbolela nga bino bandeko bapo lingo kana cadre actualité toi li sous lelo les amis il y a quelques jours passés plus ou moins 4 jours passés tout ça là qui émission pendant tina ndeko na biso vie de loin artiste et comédien oyo bauti ko bwakela mbasu récemment bandeko babolingo esalaki pasi tomeka kobeta mwa moke lisolo ya vie de loin oyo toyebi azalaka na poison soi-disant et abana ko maigrir et puis bon si je dis soi-disant parce que lelo oyo on apprend que bon certainement aux ezali pe poison mais apparemment ezaka poison te et ndeko na biso na lisolo tobetaki santé bandai ko sila ye nzoto ko kondo mikolo se mikolo ti nzambe ndenge azalaka bolingo aye kosala en sorte que ndeko na biso aye kozwa comment on appelle ça prise en charge ya kokende Afrique du Sud bisika oyo tango akendaki pendant quelques semaines moi amélioration ekotaki na ndenge ya kozonga Congo mais banda wana en tout cas santé na ye ezalaka stable te et azalaka vraiment ya kokonda par rapport ndenge azalaka kala et tomona ye mpenza suna basene te bandeko na ndenge bamikolo eleki likama ekwelaki ye oyo mwasi na ye bandaki kotrompe na artiste mo monene congolais oyo toyebi tobeta ye bamasolo wana bazalaka mwasi na mobali na bomwana il paraîtrait après baye kozongana et plein de trucs plein d'histoires et epesaki pasi epesaki mawa et mpona ndeko na biso toyebi ke likambo infidélité ça fait toujours mal lelo oyo bandeko toye kozonga lisusu nini ezongisi biso eloko ezongisi biso bandeko ezali mwa morceau ya video bauti kolanda na ebandeli ya prophétie et sur kufa prophète amonaki liwa ya ndeko na biso vie de loin et non seulement ça bandeko oyo ezosala biso pasi kokamwa kobanga somo ezake
message wana ezali vraiment terrible. Prophète awana Masheba monte alobi yango en public s'il vous plaît. Alobi ke moto abwakeli vie de leur maladie eza mwasi na ye bandeko. Makambo eza minene nayebi te soki bino bokomona ngo ndenge nini to so bokozwa ngo ndenge nini. Alobi mwasi wana alingi liwa ya vie de loin. Donc Justine Mata abwakeli mobali ne maladie. Les amis, c'est vrai la prophétie, nous devons examiner premièrement, dit la Bible. En tout cas, on a aussi un tempérament, ba congolais, tous à on a un jugement, on a insulte. Et moi personnellement, en tout cas, on a douté. Ce qui déjà, moi, c'est que retromper mobile, ça prouve que aligner mobile wanate. Donc, ce qui est le moi, soit comme un niveau bois que la mobile malade, c'est parce que azan a posé à la libre. A kende na ye, a enjoy vie na ye na mibali mususu. Mais attendez, mwana bato, pona nini oboyi na yo kaka yete boka boni na bino comme ça que ça ki ndumba na yo na kimia. Azaka même papa ya bato, aza mwana ya bato, il a une famille, aza na bandeko na ye. Aza na bato baza na posa ba mona ya en vie, tel que nous autres ba fan na ye. Libala esilaka nango pe, ezambala liboso te. Na place oluko boma mutu, pozwa nini? Tika vie ya vie de loin kimia. Kende kosala vie na yo, kende kosala kindumba na yo, ndenge toyoka ina basango ke non, azalaka bulawa yo, bandeko bolimbisa soki na zolo baboy. Eza par rapport ya oyo tozo mona na misu na oyo tozo yoka. Mwana mwasi oyo atrompaki mobali eza lisolo ya kobomba mate parce que esi ebiebana kisasa mobimba ke abimaka na Ibrator. Et déjà, une femme qui trompe son homme, mais c'est clair qu'il ne l'aime pas. Mais oui, la Bible dit que l'amour croit tout, l'amour supporte tout. Quand ton homme ou encore ton partenaire, ta partenaire, Azana, était à faiblesse, tu dois le supporter. Bolingana pour le meilleur et pour le pire, plus grave, bobalana. Mais ce est comme un niveau que yo au préféré, au bimalibanda, mais c'est clair qu'il n'y a plus l'amour. Mais moi, je préfère encore au boya mutu. Pour sa vie, on a kimia. Na place où la mutu malheur. Déjà qu'on trompe mutu pendant que bozana embe tu moko. C'est méchant parce que et kokipe ko bomisa mutu. Combien va koufa? Parce que quand moi, ça trompe pas qui est. Combien va koufa pour mobile à trompe pas qui est. Il y a trop de réalités dans ces domaines, dans ce monde. Vraiment, les amis, ça fait trop mal. Et le lot prophétie est bimi. Que vie de loin à keba parce que bazomo na liwa. Bande onangai. Songa neko sa l'émission oh. Et ça parce que je suis dans les prophétiques. Faut faire très attention. C'est pas exemple la libosote. Toyoka prophétie bima na réseaux sociaux. Pelikame koya. Pona batu oyo bazala na habitude ya koloba bino bomona ka liwa ou encore pona ni bobenga batu na prophète babilo moko ba gère eza parce que vous ne comprenez rien et vous ne maîtrisez rien du tout. OK? Et oka mutu mususu lelo kaka nde mikolo leki to sala émission moko pona ndeko Vincent bazola ka message lelo kaka po Vincent akomi na mbongo po akomi stable po akomi bien de bino ba professionnel bino ezalaka en fait ba biloko moko terre à terre ba maloba moko ya bato moko oyo bazanga réflexion parce que eloko nyonso avant bana ko porter jugement il faut lukana no comprendre ngo oyeba ngo eza nini epona nini. Les gens croient que en fait côté musuna comprendre on a affaire au païen, c'est tout à fait normal. Et ya on a osinga na ba na nzambe bozala mbangu te na ba réaction na ba jugement. Et la Bible dit l'homme spirituel juge de tout. Quand on se dit chrétien, c'est qu'on est spirituel. OK? Il faut prendre le temps de digérer la chose dans Oyoki. Ou le comprendre pour yeba où tu es situé. Pour les païens, je comprends. Aza païen, ebi na yema maman comment ça fonctionne. Aya tche caméra na yaba ni ko râler, ko raconter, ko loba n'importe quoi na lobby. Combien de prophéties toyoka ya ke non muta kufa et que muta kufi. Boyoka to boyoka ate. Donc, ce qui veut dire, bah, ça en a prophétie. Même la Bible dit, bon méprise à la prophétie, mais bon discerner. Bah, le Bible soignant sauté, mais bon ça à part des choses. Il y a malam bozwa, il y a mabé boboaka. Le prophète a parlé avec insistance. Insistance à l'obi, sera sali, bagé ou encore à mépriser, toi négliger, aux amabé mingi. Biloko na to mona ngo mingi, toyoka ngo mingi. Donc, si je passe ce message, et ça après comme il a une vie de loin, et puis azwa en considération à cœur parce que toi na posanai aluka mosel na nzambe
to baluka basali na nzambe po baluka basunga ye na likambo oyo. Et quant à Justine, en tout cas, eza nango vérifiable, eza vérifiable soki ke se fier na maloba prophète wana te, c'est fort possible ba consulter basali na nzambe misusu parce que Dieu parle. Si réellement eza ye, moi je conseillerais à vue de loin de divorcer de cette femme. Aboya ya te musika na ye. Nayebi te soki bazalaka kaka, aboya ye atia ye musika na ye. Soki ke no bazalaka aboya te musika na ye. Parce que c'est pas une bonne femme. Déjà le fait kaka ya ko tromper, c'est vrai, et infidélité ko se pardonner, mais oyo na ba mambo to yokaki. En tout cas so eza ya solo, aza vraiment mwasi moko, non seulement il faut bakabwana, mais il faut vraiment za musika na ye. Na yebite so babota to te. Bandeko na nga, s'il vous plaît, tozala mbangu na ko juger te, na ko finga te. Actuellement toyebi ke eta ndeko na biso eza critique. Et déjà santé nezalaka malamu te. Nyonso wana likolo ya jalousie, mosali na nzambe alobi yango. Kotomboma na ye toyebi video c'est parmi des artistes et comédiens oyo basali succès. Ah oui, après basalisa ye tomona ba vie de loin. Asali succès, donc na succès wana mwa ba 10 mwa ba 20 bane komonana. Mais jalousie bino boyebi monde wana ya art ya bango, surtout ya ba comédien, ça a toujours été comme ça. Mutu to wana eloko te ka rapport au sa succès babomi ye. Et bongo ye mutu anomona na mwa mike botala lelo au mwana bato santé comme il est médiocre. Vraiment ma prière est que Dieu puisse guérir vie de loin au nom de Jésus. Akufate na kombo na Yesu. Nzambe bundela vie de loin. Oza juste juge, innocence na ye ganga. Nzambe confondre banguna na ye. Longisa ye tumba o bikisa ye kangola na kombo na Yesu. Les amis, prions pour vie de loin. To panza sango, to panza message, to partager mission o. Et comme la ye, azo en cœur, azo en considération, et puis alegana ko luka elongi na Nzambe, c'est important. Message, prophétie tango bimara bandeko, ezala po édifier, ezala po et orienté, ezala po, au fait, Nzamba apesaka message, pour na koluka ko attirer attention à mutu. So eza mabe moko liboso na a épargner ye. So ipeza malamu moko ezoya, azala averti, po ayeba ko se positionner, oui. Pourquoi? Parce que Satan alingara lipamboli ya mutu te. Dieu peut décider de te bénir, mais le diable peut contrecarrer la bénédiction. Donc, yango moni ezalaka important. Message prophétique ezalaka wana pona ko orienter mutu, pona bato boyebi te, pona bato bofingaka, pona bato so boyoki ka prophétie surtout ya boye. Et kaka ba message ya mabe, non, en réalité eza message ya mabe te. Eza message de la part du Seigneur pona ko sunga mutu, ko épargner na mabe. Oui, parce que des gens so non na lota ki obeli na loto sala accès eza message ya mabe te, ezalaka message ya mabe te. Au contraire eza kutu message ya malamu. Parce que Nzambe apesi yango nde po abikiso na likamo ezokomela yo. Eza te ke eza message ya mabe. Non, 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 non. Tout ça là ande erreur. Donc, Nzambe alobaka bandeko na ngai. Oui, makambo nyonso tozwa yango kaka na kikongole te nde tomesana. Oui, ba message prophétique ebele bimara surtout pour ba comédien. Ya ba mambo ba mawa, ya ba mambo ba maladi, ya ba mambo ba biloko ba boye toyoka yango et puis to mona kango kokokisama. Et sengo eza te to mona bandeko bakufa. Parce que les gens croient que tant ba biloko boyezo bima oh non, bazana posa non, eza que vous ne comprenez pas en fait. Ouais, vous ne comprenez pas. Il faut luka koyeba likambo avant ko banda koloba bilobela. Bato ebele ana maîtrise ya eloko te, mais mbala moko aza ko rala zo ko raconta aza ko loba plus grave azo finga. Vraiment vie de loin tozo souhaiter ba bonne guérison, toza na posa na enanu. Ah oui, hein, toza na posa ya Charline ongi nanu. Nzamba bikisa eka ndenge na uti koloba bandeko na nga s'il vous plaît. To partager message oyo, to partager émission oyo. Ozala sengo mingi, ekozala malamu mingi. Et na bandi na ozala molai te, les amis. Na ozala molai te, ezaki message oyo juste ezali na posa to pesa. Pona ndeko na biso. Donc, so ezali mbano liboso, en tout cas, MDGDTV zana pona kolobe l'actualité et puis pona opesa conseil na baike ba ebalanda rabiso et par rapport à la vie, comment rotambola, comment vivre. Et abonne-toi, surtout activer cloche de façon que ceux qui
émission ekoti ekomela yo. Sala pe partage ekozala malamu mingi pona bandeko mususu ota mususu ayebaki chaîne hôtel Baku akutani nango alandi pe message et édifié. Nzamba ozanga te kopambola, c'est une contribution. Oui, bandeko belé o kalandi message alandi émission asepeli nango pe, mais aleki ko s'abonner, ça ne coûte rien les amis. Sur s'abonner à la chaîne à moto on peut perdre l'autre côté. Au contraire, ça en quelque sorte bien fait au yo sali et bien fait on a d'une manière ou d'une autre aux ongela bola mo pour la rater. Mais le Congolais n'a qu'à moka o ka bena mutata l'émission tam so pas sepeli mais a zappé na ya s'abonner te. Nakuta na vidéo moko kombo sera ngwe kiminga bandeko. Tellement na linga yo kanzemba ngo moko na omona ona okanga na olobela ngo na chaîne na bandeko bo s'abonner na chaîne wana. Ka bandeko na biso boyebi Congo ndenge za mboke pambwama tozala vraiment na badona batala surtout ba mambo etali musique tout ça. Une sœur qui chante tellement bien avec une voix vraiment ya kitoko. Asali cover en nzembo ya papa na biso Denis Lesi. Nzembo ya album ya moko ya na kati album ya Nakanisi. Bandeko donc nzembo wana so yoki on tu peux pas t'en passer. Nzembo kitoko. Même dans les commentaires vous sentez que non les gens bazo aimer. Bandeko plus de 40 000 vies dans nzembo wana. Plus de 40 000 vies. Moins de 500 abonnés. Ba 400 et quelques. Ba 400 et quelques abonnés. Moins de 500 abonnés. Mais plus de 40 000 vies. Comment expliquer? De plus de 40 000, 40 000, 1000, 2000, 40 000 personnes batali vidéo. Ba sepeli nango mais ba s'abonnate ba leka moins de 500 abonnés. Et ça l'a pas si moko. Mais non, comment on peut être si méchant? Et les gens sont en train de commenter que Nzembo kitoko, Nzembo bien, ils ont la présence en Nzembo. Mais non, franchement, bande de Ronangai, tout changer. Tout changer. Waouh! Ça ne coûte rien. Et ça même pas 2 secondes. Au fini, mon sapi kyunk, abonne koti. Et ça mbola mosali. On a bandenge mo benzama ozongi sela ope. Ngana za la même en passant sur YouTube. Na role ka na chaîne moko na yebite mutu pa tindela ngate mutu mais le fait ka na leki. O tamusu na kota ki moi 1 minute moi 2 minutes na chaki litoi. Et que na sepela ki nango na mambazolo bana s'abonner. Et ça là, ça les lourdes. Vraiment, c'était ça, que Dieu vous bénisse. Et je acquiert par en considération le message Oyo. Et même pour la Yomoko, en tout cas, Nzamba Lobaka. Ah oui. Tout le monde a une sima. Que Dieu vous bénisse de bonnes choses à vous. Merci, au revoir. Bye. Tanga na ville à Kinshasa. Matanga ya kosakana te. Je donne le message comme un prophète des nations. Comme un prophète des nations. Je demande à Dieu, mais matango ezanini. Le Seigneur me dit tala na moni zamba fongolinga miso na monde ba comédien. Et je vois na monde ba comédien lorsque je suis en train de voir na zomo le lungia mutute mais na moni cercueil batu bazolela bazomema comédien na monde. Mais je vois les comédiens c'est un nom. Parce que nzoto nanu ya ye moko comédien wana eza bien te. Azaka na maladie moko na kati ya nzoto ne mais maladie wana nzamba azotalisa ngeza maladie ya diabète. Je vois et cette vision bokata partir botine de la mukolo nango. Je vois dans mon esprit na moni vide de loin. Je vois dans mon esprit na moni vide de loin. On est à deuxième message. Je parle comme un prophète de nation. Le Seigneur me dit ceci. Et puis le comédien que le Seigneur me révèle na obazobo qui est la maladie, je vois na somo na moi simo kwa tereme apesi mukongo. Et l'esprit de Dieu est en train de me dire c'est sa femme qui est à la base de la maladie obazali koboa qui est parce que l'objectif est qu'il a koufa. Frère, vie de loin, c'est ton temps que le Seigneur est en train de te visiter. Il y a un complot qui s'est fait depuis longtemps. Merci Jésus.
Le Seigneur est en train de me dire, il faut prier beaucoup. Si tu es en vie même jusqu'aujourd'hui, parce que je vois dans ta famille, il y a quelqu'un, souvent il prie beaucoup pour toi. Et puis na maladi musuna eko mona na vision babwa kelie na moni memi na kati ya kufa. Au moment où je parle, et cette maladie là est japonais me mona liwa. Mais le Seigneur me dit tu ne mourras pas. Parce que le Seigneur m'a dit tu ne mourras pas. Il va confondre tes ennemis. Et ce sont des ennemis qui ne sont pas loin de toi. Nzamba Zebisanga, à cause ya bosi on nzamba comme pesaye et créer jalousie moko na niveau monde à ténèbres. La jalousie est venue par rapport aux biens matériels que le Seigneur vient de te donner. Je vois il y a de biens matériels, je vois de parcelles, je vois de véhicules, je vois des relations. À cause de tout ça, il y a eu un complot qui s'est fait depuis longtemps. Le Seigneur m'a fait voir, j'ai vu dans mon esprit Matanga na ville à Kinshasa. Matanga ya Osaka na